Bonjour, bonsoir la famille. Mbote Nabino Biskanas Bozali. J'espère que vous allez bien. Merci Nabino. Ne na ipsa kibino na koya kolaksa no résultat ya mbisi na ngai kokauka po na vidéo ton na laksa bino na esa bino ke e po na ngai ekauka ki bien te na kotika yango ekauka. Alors namoni na sukisi yango awa po na mikolo vraiment pe moi ya malunga eza na yango te. Donc mbisi na ngai na sukisi yango awa omoni yango ekauki. Donc so mo ezalaki pe ya malunga elinga ko kauka lisusu makasi moni ekauki mbisi okauka penza ekauki. Donc omoni boyoki ndenge ezolela ekauki soki mo ezalaki engo kauka lisusu makasi. Alors namoni oyo ngusu na ngai donc ekauki penza so mo ezalaki engoka o Thomson nanga engoka okalisusu bien penza ngolo nanga. Donc mbisa okauka penza tala ndenge kauki oki même so na obetango. Donc mbisi nanga yango oyo nasukisa nka awa po mo ya malunga pe eza nango te. Donc so mo ipenza ezalaki elingo kauka lisusu makasi. Donc merci na bino nyonso bozwaki occasion ya kolanda video na biso e na ye juste eza video moko ya moke kolakisa bino résultat place na sukisi yango na nina ki kocha yango sikoyo na congélateur. Merci na bino vraiment na ndenge botalaki video wana. Vraiment merci na bino, nzambe na lola ayeba na kopambola bino. Ezalaki juste video ya 2 minutes pour na lakisa bino résultat ya mbisi na nga place na sukisi yango. Alors partagez, commentez, aimez et kosala biso bien. Tosuki awa na video oyo bozela ba video misusu ezoya. Bye.